qu'il y a moins de raison, parce que comment ça va conférence est belle, parce qu'il y a des collègues n'ont pas de temps pour soutenir œuvre à aujourd'hui moi montant. Problème est ça. Que la conférence est fongoli, ils ont sa connaissance. Mais est-ce que Saint-Espace avec les Liboussou avant consacré pasteur Simayo le prophète? Avant, il fallait déjà Saint-Espace révéler que non, à la classe, il y a un prophète. Comment il s'est fait que nous a changé? Azak évangéliste comme pasteur comme prophète. Non, le Saint-Esprit évolue. Saint-Esprit a statut côté stationné. Saint-Esprit est moi si les autres. Mais c'est comme si influence à l'église. Il a évité ceux qui. Non, mais maman, tout le monde a quatre églises, tout le monde a habillé l'église, voire même bataille sous Azabasi. Sur Azoté, habillement, ils ont fait l'accent surtout ceux qui côtoient bien. Voire même les pasteurs, soit pour la maman pasteur, pour la maman pasteur, pour le Saint-Esprit, dans la terre, mais autour. C'est pour montrer que influence quand même peut côté à même habillement dans quatre églises. Habillement au lata eza mabeti po na lolo ndre to lata la ba pembe o ba conseil biso o lata eza na mabele. Bonjour et bonsoir, vous êtes là le bienvenu dans votre émission que vous aimez bien, dans la sainteté, mais bien sûr avec moi votre humble bien-aimé le frère Seven Winston. Alors aujourd'hui tous les belés à Koloba parce que tu es un bel bino. Maman Mora le bara très très bien. Alors, n'a vraiment pas commentaires à les donc tous les cas directement parce qu'aujourd'hui on va se poser. Maman, mbote na. Mbote papa. Boni Yesu. Yesu azamala. Boni etonga bato nzambe. Etonga na ngolu na nzambe zokende bien. Est-ce que bana nzambe bazolia penza baola la banzalate? Non, nous sommes bien. Semaine semaine très bénie parce que biso na église Bethesda Luanda toyamba qui l'homme de Dieu pasteur Luzaya Dieu André ndé azosa la séminaire en église mais par la grâce de Dieu zoleka bien. Voilà. Alors pour la première fois bato bazomona maman nan ba yoka mamate non peut ba mona mamate. Est-ce que maman Kiko s'est présenté juste une minute pour toi enchaîner na biso? Nga nazali bishop Dorcas dans un ministère pastoral. Dorcas Nzongo Lukelu. Okay. Na botami na koli na assemblée de Dieu. OK. Papa nanga molimo pasteur patriarche. Pour papa nanga za ba 90 d'âge déjà. Wow. Patriarche Charles Nkelani Pata. Oh, papa Nkelani, tu peux si on botte supposali. Voilà papa na biso. Amen, amen. Voilà. Bimi na makolo na ye. Donc naza mwana pasteur Nkelani. Ouais. Mais qu'un peu expliquer biso parcours ya maman moi juste 2 minutes comment et salamaki directement de jeune fille à maman à bishop à maman pasteur nous surtout on a dit le long de tout le monde à maman et les caïns mais quand na 2 minutes expliquer et là on a ko lo baka ke nzamba sala kinga grâce na nzela ya maman ngai maman de Hortense o ya kufi na qualification ya apôtre o ya zali mwana ya pasteur Charles Nkelani Pata o azali papa na biso ya molimo donc c'est depuis 1978 que na zana foi na nzela ya maman ngai. OK. Voilà, réalité toujours le bela lelo. Au monde a souvent mutu ba consacré pasteur après quelque temps ba changer et pas papa spirituel nous soit mon ani habité ba consacré que mabe moi ce qu'on a changé au comme prophète. Selon réalité ba bloko est-ce que izalaka nango biblique ou bien ekomika ko baksama sur tu as un peu commentaire maman sur ça? Non, par la grâce de Dieu, consécration et que ça mbala ebele na vie à moto. Mais consécration ministérielle et ça na mbala moko. Ce qui mutunzamba sali grâce à une consécration évangéliste et pasteur parmi les 5 ministères et ça na mbala moko.
mais ko découvrir na sima na yango muto yo nzambe azoki ministère pastoral azoki confirmation ya ministère pastoral doctoral mais na sima na yango komona ke na kati na ye doctorat bando mona na prophétie bando mona na évangélisme bando mona na donc ba biloko les 5 ministères komona na kati na ye yango nde ko poussa ye lisusu azwa consécration te. Mais est-ce que Saint-Esprit est aveugle Liboso avant consacrer pasteur Simayo Bima prophète? Avant fallait déjà Saint-Esprit révéler que non, à la classe il y a un prophète. Comment il se fait que nous changera? Azaki évangéliste comme pasteur comme prophète. Non, le Saint-Esprit évolue. Saint-Esprit a statu côté stationné. Saint-Esprit ndenge kaka ya sala makambo na ye ezofungwa maso makasi parce que le Saint-Esprit aza mopepe toyebi ndenge ya koyiko aza image akozwa pe image ya mopepe donc Saint-Esprit aza na évolution makasi mais eloko ndenge nalobaki consécration esalama mbala moko mais oyo eza kati ya mutu donc Saint-Esprit une évolution na ye au fur et à mesure mon ministère doctorat emonani na kati na ye na mateya na ye na musala na ye ndenge azosala ekoki kotinda te ke baconsacre ye mais akoki kobengama étant que pasteur mpe babenge révérend docteur parce que doctorat ezoganga kati na ye. Alors Maman Dorcas nayebi ke toyoka na réalité terme au baïb sarabiso moisi nde nzoto toyoka ngo terme wana mais c'est comme si influencera pe église na éviter ceux qui wana siko ndiko nyo me mangana active pakana makaba pakana non mais maman tout le monde on a quatre églises tout le monde ba biyema na église voire même bataille mususu ya basi soka zote habillement na ye eza fois l'accent nzoto surtout ceux qui côté wana za bien voire même les pasteurs, soit il y a pour la maman pasteur, pour la maman pasteur, pour le Saint-Esprit, à qui dans la terme autre vie. C'est pour montrer qu'influence quand même peut côté à Mouramouanzam, même habillement dans cette église. Habillement kolata eza mabete. Oh, na lolo ndre to lata ka lamba pembe o ba bonseli biso kolata eza na kana mabele ao. Donc ceux qui ont eu opportunité à kolata ozala na apparence moko propre eza mabete mais yango ndete eza base ya foi na biso eza Christ oyo nyonso etikali babilamba okoti ya poudre nelongi osali suki osali ndeni okosala wana nyonso eza bamatabisi baaccessoire mais ezali kopekisa te eloko ya mabe eza moto azala sexy alata mais nyonso nidité ezomonana c'est pas vraiment bon nzambe c'est pas la chrétienté parce que bateyebisi biso na bible totangi yango ke ezalaki bato nde mutu baidentifiaki bato ntango badisciple bazoleka na nzela na mboka ya Antioche bamoni bango na nzela bazoleka babi non ça ce sont des chrétiens donc elateli na bango identifie bango bazali parce que elateli ya mutu pe identifiera oyo azali. Mais alors pour na pasteur na frère ou tous on a mutu tobi que donc moi si il faut nous ni maman ko ebisa biso tous na penser wana na mutu te ngana ko ebisa bandeko moi si nzoto te moi si bonzambe moi si ezande bonzambe toye bandeni te po omoni nzoto biloko nzoto nde omoni yango eza fragile et biloko nyonso ezoleka kitoko ya 10 ans 20 ans passé vous avez souvenir ce que bonzambe ebolambati c'est quoi bonzambe te omoni abo respecter mobalité abo sobola même pas blamba kama bondi soki moi si ayebi makamwana te yango wana nde première institution ezaka ndaka baboti deuxième institution eza classe troisième institution ezaka église soki omoni mwasi oyo ayebi kolamba te ayebi makambo ndako te ayebi eloko moko te peut-être arataki yango na baboti arati yango na classe mais église eza centre ya rééducation akorécupérer yango na bomama na banseignement jeunesse au fur et à mesure omona moto ayeba eloko te mpe ayebi parce que soki moto arate na église aza so na esika ozwa te. Tomoni na fiche église libanda maboko mi a amour compassion ngo yebisa biso nini na place wana non wana ezali biso Bethesda la maison de miséricorde soit cité de miséricorde
Biso, toza na slogan na biso. Toza amour, toza paix, toza bolingo, toza bomoko, et puis misala. Cela veut dire Thomas Sarali. Parce que biso nde toza famille. Bété les églises, mais la famille. Okay. Alors, makasi ya famille eza bolingo. Ils ont affection, ils ont unité. Ok. Il y a un des autres biso. Mais c'est quoi n'andenge tout mon slogan wana monte que infecté l'église est belle parce qu'il y a une réception tous en bolingo. Mais c'est quoi apparemment dans l'église tout le monde a bolingo te hein? So ni na côté na détail na côté. Peut-être au Tcharakate, bolingo ni bande église à part église aux bolingo parce que bolingo d'abord c'est moto, bolingo c'est moto. Mundimi aye na problème na ye ezake azoliate mais aujourd'hui c'est yi kampi konzamba kosala mais ce qui a moi penda bolingo ezali au moins de koko sunga na quelque chose abandi côté mais côté ezala kaka non bondela nzamba kosunga tout le monde a une église tout ça là ngo mingi ngana za pasteur omoni musala ya pastoral eza tout ça ba victime ingratitude makasi OK tout ça là kameta musumu tu pa ko wanga na yo mutu pa ko ndima ti surtout so changer na pasi maman na pasi et ça les c'est pendo mona yembi penda e bandeli tisu ke comme na ya au servir ogomo beitsa batour tout monde en trop et ça problème ba église eza dépendre na ndenge batunini nzamba pesi yo OK eza na église ba pasteur ba olala nzala po bazana bantime bazoko songa bango te eza na église mususu offrande boye ozwi yango pe 2000 kwanza 5000 kwanza o kabola ngondeni yango moko église liaka mboma makasi l'église a des dépenses belées. Alors, ceux qui sont des musiciens, oh mon Dieu, il y a une église qui a un pasteur à Pesaïe, ou à côté. Ok. Tu y a un an, pas à Yesu. Pour Yesu, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mutu mote na mokilo akolo ba discours wana po ayaka po na peso repos. Ako pesa o miette. Mais repos c'est Christ. So to une église pour na Yesu. A reçoit mikumba na biso. Pe a pesa biso kimia. Voilà. Maman, lona okobuka. C'est biblique, non? C'est biblique. Mais apparemment, la réalité, on dirait, babuka aga eza bino. Non, ba merveille est belle dans cette église. Mais ce qu'il faut, Bible dit que chaque chose bonne a son temps. Ecclésiaste sont dans le banc. Ce que temps est bino comme te moi là. Non, bandi. Bandi mais ça la passe moi dans mon tout sous ta bimina déception bien. Donc abaye. Allô trop. Nzambe alobi asala que c'est exception na mututé. C'est la parole de Dieu. Le pasteur azana litomba na ye na lifuti na ye on dit mais moi na nzambe. Parce que apparemment on dit pasteur comme ta pambola mara parce que ceux qui pasteur pambola mi réponse au pesa que non. Nga nazwaki mbongo na nga na tchaki na œuvre nzambe. Nazwaki ndako na nga voiture na tchaki na œuvre nzambe. Mais ce que bandimi pe ba tchaka ba bloko ba bien na bango na œuvre nzambe et pambola marati. Est-ce que pasteur au mona résultat ya ramakasi? Te yo ko lo bate ke bandi ba pambo marati. Po yo zara yo moko. Te tuna la question micro tambola mama. Yo za yo moko bandi mi basanga ba témoignage belé. OK. Zam na tango to za tango soka o gloire nzambe za manifester. OK. Nzambe azo sala makamine na église, la église na yo. OK. Souvent tout le monde a na habité ce que c'est le cas aussi. Maman me un peu expliquer biso souvent basi oyo bazwa ministère ya côté ya kosani souvent baloba de nature bazara mingi autoritaire. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi yoka ngo vraiment? Tezo dépendre quand na ba base ya muto et c'est comme muto outil. Donc mona mbali ayokela kete donc ezaka moi pasi. Te ngana zo remercier Nzambe pona papa na ngai. Papa Charles Kelani pata pasteur na ngai. Biso tozuba base moko ya malamu. Papa na biso l'exception sanctification. OK. Ba mater na des base sainteté na libala. OK. To ekola libala na makola papa na biso donc biso tozara toujours nan soumise. Alors pour na bateau ba boya kasiko
déjà to yamba pasteur moko abi biso pena que non maman moi si arosa pasteur arosa moi moi c'était abo est-ce que pona ba pasteur ou bien ba église ou bien bato bazara nelo ko na mutu nini maman ko yebisa bango non eloko nga na koyi koloba kaka ke na chambre haute basi pe bazalaki ntango molimo mosantu ekitaki basi pe bazalaki mais ntango ozotanga apôtre Paul bible elobi ifo tanga ye na bokebi bible moto elobi yango Pierre apôtre Pierre moto azolobaki mpona kotanga Paul ifo oza na bokebi eloko nga na koyi koloba kaka ke papa mwasi akoki na bible eza na mwasi moko aza na Romains chapitre 16 na verset na yango 1 okiti mwasi wana apôtre Paul moto azotémoye abenge collaboratrice na ngai komne Foebe eza na basi oyo bazali na ministère na bible basali makambo ya minene na bible mais ngai nalingi na nga kokende nyonso wana te mais na réalité soki balobi mwasi akoki kozwa ministère te akoki kozala docteur te évangéliste te pasteur te parmi les 5 ministères pour selon liloba na nzambe mobali mpe akozala te mobali mpe akozala pasteur te mobali mpe akozala évangéliste te mobali mpe akozala prophète te mpo na nini mpo selon sacerdoce lévitique na sacerdoce lévitique soki ozongi na lévitique 12 nzambe azoloba boye ke apesi sacerdoce kaka na Levi bazalaki 12 bana ya Jacob abi tribu moko ya Levi nde ezali ya Levi ça veut dire ba lévitique Levi bana ya Jacob apesi bango sacerdoce bango baza na parte bana droit bilanga te musala na bango bandolia kaka na etumbelo na musala ya nzambe à part Lévi selon l'ancienne alliance tous les restes des tribus des fils de Jacob moko te aza na droit sacerdoce parce que c'est la loi. Alors soki bana ya Lévi baza ba souverain sacrificateur tout totali hiérarchie wana ezala ikana bana Lévi mais lelo ndenge tozoloba boye sacerdoce ezaka na bana Lévi te sacerdoce mutu nyonso akota France selon loi lévitique français ata ya mwasi ya mobali akosa kozala pasteur te ni belge ni mukongo ni muluba ni muswahili ni américain non parce que bonganga nzambe ezaka na tribu moko Lévi mais c'est par la grâce nde bikolo nyonso bazwi sacerdoce tokomi tozwi part na bonganga nzambe sacerdoce ngo bonganga nzambe soki lelo baluba bakomi ba pasteur soki lelo baswahili bakomi ba pasteur ba américain bakomi ba pasteur ba belge bakomi ba pasteur ngana okoma pour tozwi yango par la grâce au toucher place mo maman bi bonganga nzambe est-ce que ça raison to mo na lelo ba toje comme la tamaya ya ba sorte na ba sorte to mo na pasteur mo na toje nepe asimbi pepe na mulai est-ce que et ça peut pas raison bonganga parce que pour to mo na tango akala to baboya mama ba toje zaki pona basango mais cette fois-ci to mo na vraiment c'est terrible et comme il y a ba bleu il y a ba vert il y a ba chocolat ba sorte en sorte ba toje est-ce que ça dû à quoi quand nous le ba qui Saint-Esprit azaka fixé azo changer ba méthode ou comment donc ce qui est bilamba ya musala ya nzambe mais est-ce que bonganga ngwe komi na ndenge mo na BP te ozomona moye pesa ya koye pongana na moni yango te non tindelo na moni yango te parce que bible lui ava ko sambisa mutu fo yo kaye na moni yango te mais nayebi ke ba bilamba ba toge eza bilamba ozaka pour na service ya bonganga nzambe eza bilamba oyo eza olatama na lévitique na ancienne alliance donc eza obligé te
okoyi kolata ngo kompo kolata te ça n'a rien à voir na bonza na bonganga nzambe. OK. Ils ont un terme moko et l'Obama na nature na mukili selon la réalité. Ma fato koma na ngana e banano. Qu'est-ce qu'un pasteur? Toko balon pasteur azana ni selon réalité ndeto biso bandi to sera pasteur. Azana ni définition ni maman groupe sa biso. Pasteur azali mobateli ya bampati. Azali momemisango. Malam pasteur azam mobateli ya bapate o azali komema la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc il faut azaka en église, non? Normalement un pasteur est en église. Et moi ce que ba bazara en église te batambola na église ba lukaka ba invitation. Batambola na église to mona de formo na wenze. Na wenze mutu penda la tika costume pasteur azote ya mazana même pas en église. Azote ya juste azupenda mabonza kangisi ba mama nyonso azotambola ba wenze na ba wenze. Est-ce que ça dû ya quoi n'est pas bloqué? Pour yo biso pasteur azo abatela bapati. So yo azo batela banani. Te pasteur azaka poisa na bampati. Mais pasteur muso aza titulaire, pasteur muso aza collaborateur. Na kati ya bergerie wana ye aza titulaire, ye aza berger, ye aza collaborateur, mais aza quand même l'église iska travaillaka. Est-ce que les sommes ont la différence? Il y a bandimina ba pasteur. Non, exact. Les sommes noir blanc, les sommes. Mais tout le monde a un pasteur moi différent, et un pasteur on dirait les sommes bouillé compréhensive. Voilà, bon voilà. Ne touchez pas mais ouais parce que ouais bandimi pendant on dirait à la marteau là ne touchez pas mais ouais zalinde église. Pour bâtir que pasteur mosali ya nzambe, nzambe mo ka juger pour azali mosali ya nzambe. Bandimi ba na nzambe te me ya za ko serviteur azo sala pona nzambe. Bandimi baza bana ya nzambe mais pasteur pe avant comme serviteur toi aza serviteur qualité ni ya liboso za na mwana nzambe. Mais est-ce que les soumous ya pasteur ba défendre ngo mingi zaka normal pasteur a pris avant ateya abimina quelque pasteur aye pateyi na ye. Et ça normal, ceux qui vont limbisa na bango ça normal, mais ceux qui musiciens ou bien vont diminuer l'église à celle en suspension directement. Parce que te mabe ça na ngama on dirait beaucoup fraka les soumons boye pena collègue na bino ya za bien té a ça m'envoie bien té mais beaucoup couvrir en caradon pour na ele karaka. Obomba na bato me obomba nzambe te ata soki ba bombi yo. Un pasteur aza né de nouveau. Pour première point nanu ya bonzambe ezana mutu abota makobota mayasika. Soki mutu abota mina no te azo exister te. Même na nature. Soki mutu akomi mutu bébé po abotami. Ndenge mo pe na bonzambe tout dépend de la nouvelle naissance. Tango komi mwana nzambe, obando tambola siko na maloba ya nzambe. Ezala wa pasteur ya mondimi, soza mwana nzambe osala makamanza otambola na maloba nzambe. Mais est-ce que des autres ezo sala ma bikolo tozomona ba pasteur bazobi belé par-ci par-là de gauche à droite, est-ce que ezapé dû à bino te ba maman ou ba pasteur bozo sa maramo bozo consacrer ba toi avant formation mutuna se former bien te malamo bo consacrer to ko lo banini côté wana. Non, ma responsabilité zozo ngapena ba église na ba kambia mangomba ko consacrer bateau bazan préparer te. Ce mutaza préparer te bo consacrer ata yo muto consacrer que aux victimes ko regretter kaka. Mais normalement pour na consacrer moto, il faut yebaye. Ba consacrer moto te que to kuta na nzela akende ki voyage oyebi origine na été oyebi été au vandité au consacrer. Les abiloko ezo même des autres mingi na église na biso ya lelo. C'est comme si l'église yanzambe miracle est spirituel. Miracle est remonté na mission ezara sauté. N'était maman ceux qui au tchakango vraiment ka. Amoni makamba ba miracle atana tango bantoma na église primitive église ebandeli. Ezaki makamba na ba disciples na ba apôtres batu bazalaki ebele. Mais romona ke ba mususu bazalaki ko zamba azali ko utiliser bango na ba miracle na ba don ya miracle ko leka pe ba mususu
ndenge pe toza lelo na continuité église primitive po toza ti lelo na église primitive église ebandeli église ya Pentecôte église oyo ebandi na molimo ekoki kozala peut-être ngai nazosala yango te mais pasteur mosusu azosala yango nyonso ezaka refaire part na kati église ezaka nyonso eza église mais miracle ezali miracle eza spirituel eleki ebele par exemple neti bakanga oyo mpo bandoki oza na freinage oza na blocage basambeli nzambe alibere yo c'est ça alors bamiracle eza ke non mutu azalaki vadu atelemi ezaka su te mutu azalaki avec la moni mbaso esili babiloko wana ekoma rare tomona yango su te pourquoi te me nzambe bible elobi na Hébreux chapitre 13 verset 8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Te oya salaki lobi peut-être yo mo na Angola te na Congo ezo salama. Tam so mo na Congo te na Amérique ezo salama. Tam so mo na donc Jésus-Christ azandenge moko abongwani te. Omoni na tangu wana oyo zo loba wana évangile panzana ki ndenge panzani lelo te. OK. Mais so église primitive, ozo loba carré wana ka église primitive. Ozo loba André, ozo loba Jacques, ozo loba Pierre, ozo loba Paul, ozo comprendre hein? Mais lelo toza na de milliers de serviteurs, de milliers des églises. Il y a des témoignages authentiques. Makambo kokamo ezo sala mana kombo na Yesu yaya. Oui, on est d'accord, mais kota la penza bien. Batu, baza na posa nzambe. Batu balingi nzambe, tulingi pena nzambe. Mais so otali façon ba pasteur ba koma considérer lelo. Na bité maman soki ozo courant. Les arasu na respecter. Soki mutu ya biso kaza pasteur donc obika bon azana e mutu coopérant mutu mo déjà libondengo pesibiso na définition abatela ba pate donc actuellement on dirait yango souté yango tozolo la bongo Poto komi na mokili ya ba réseaux sociaux mabe bimi libanda balukuta peza ebele alors mais biso tant to yambi yesu mosala nzamba za mutu mo occulte mutu mo ya kobomba mutu akobatela akoki kosala pe mabe koyeba te mais lelo lokwa tokomi na ba réseaux sociaux elingi koloba te mabe nyonso azoloba pasteur ezaka ndenge wana eza bamonde bato bazoluka terme na bino ya ba réseaux sociaux eza bazoluka babaise bazoluka bavie mosusu donc bazotravaille na ndenge ya malamu te na kombo basala nzambe parce que so bapesika titre kuna ke pasteur asente pasteur aviolé bakozwa bavie ebele alors baza pe ko ya solo pe ezali ya koluka pe babese ezali voilà alors terme selon réalité bayebisi biso tala sima zonga moto c'est un musicien mutayembe lokolo alors munte ke eza mukili musicien yembaka musique nde tolobaka musique ya mukili mais munte eloko wana ezotouche na biso bachrétien mpe ya bapasteur ebele baza dessus na eloko nana yembi yango le frère Ferré. Ok. Le roi peine na yo rangoka na ebi pete ce na loba. Habitala sima zonga moto. Mais tout na terme wana ezo influencer même aux à la chrétien, aux à la païen. Pourquoi? Eza omoni Bible lobi ata mabanga. Eroteya. Soki mpunda kuti ya punda na Bible ateya donc soki frère alobi eloko moko eza inspiré aza na raison parce que toyoki elobi ke donc eza lokwa mutu azoyebisa mutu ke keba na nzela ozokende kosala makambo lokwa bato nyonso te réfléchir bien avosala parce que réflexion eza eloko monene so otangi na Luc chapitre 15 okonokuta parabole ya fils prodigue fils prodigue akendeki na ye. Voilà, maman Dorcas Toulintoye depuis 79 yamba comment ça dans les non 78 na yambi yesu 78 voilà miracle nini ya makasi oza comme témoignage to souvenir maman tika na onso kanisi eloko wana même si mbongo ezaki na gauche mbongo ezaki na droite so kanisi eloko wana
Potelema. Et ça ni na parcours na yo miracle ma casse ni maman Dorcas Amona. Nga moko na boti na ménopause. Oh. Nga nazana bébé na boti na 50 ans. Wow. Sans barrette. Na myome. 3 boules à mine na myome na libou. Wow. Na koksi 50 ans, na ken hôpital, babi na nga koto moi nazali, koto pe ba myome ezali. Après 2 ans déjà 48 ans na réglé. Waneza c'est Dieu le surnaturel. Moi naza vivant ça na bo moi. Na bota et sans barrègle. Banda na bima hôpital tilelo 11 ans yango nanu na réglé. Wow. Zamba zabunene. Yami balé mama to kasi yami balé. Nazana mwana moka uti ko ana bébé na église awa kaka. Mwana wana abotaka. Tanga boti babimisi mwana kufi. Oh. Siko abotaki na Lucrèce. Bakanga ye mabota. OK. Alors ngai na mema en hôpital. Après avoir ko sambela. Pourtant mwana wana kufi, bébé na wana kufi. Mwana wana tanga continue église pour na kolela ko ya ko sambela premier dimanche après sa action de grâce. OK. Pour na liwa mwana na ye. Et chokanga makasi. Après un mois aux oisés métier, après 10 ans juisé midi. Oh là là. Na memi en hôpital. Docteur atala docteur alabi akobota te bakanga ye mabota. Bakanga ye mabota ndene oui. Bakanga ye mabota. Au moins beaucoup nous réclamer dans Lucrèce un hôpital et pas babota qui. Surnaturellement. Aza mwana nga église. Ana bébé na maboko. Wow. Bébé à 9 mois. Dieu est puissant. Et ça est belé, moi, on appelle ça des détails minité. Si on a un boini, c'est ça que tu as pasteur Azana Kisi. Pasteur Azana mouchoir, moroboui, Azana bac, moroboui. C'est ça là. C'est un problème, il y a une nouvelle naissance. Ce que tu as botamité, Azana existé. Appelle-moi dans Zambété. Soni est ça, soit pasteur ba génération. Ba génération. Tu es gêné, n'a habité parce que. Bah pasteur, moi, minene, maman, tu es net, inga imokopé. Raison ya âge nande na santé na zanango nga nazala ko gêner 7 jours à sec plusieurs fois mais âge poussani nazo ko ndena bona na gêne mais nazo mela mai. OK. Or autrefois c'est impossible na gêner na mela mai impossible na kokate nazo sala toujours sec. Mais ce sont les qui déjà à 60 ans, ils ont commis qu'on réclamait au pays Macao. Voilà, on peut comprendre 60 ans, maman, 30 ans. Il faut pas gêner, il faut pas profiter. Il faut pas profiter. Il faut pas profiter. Pourtant, comme on colo ba kokate, ba on gêner na ba conditions belé, na ba joute, ko gêner na so gêner mbeto na la na mabelé. Na gêné billet na mela mai na gêné billet na mela jus donc autrefois tous a okora ko sala moté. Alors maman Dorcas mais quand peut ko bisa biso nini pour ça qui au bongola moté ko bisa biso yamba ki Yesu na 78 so nini pour ça qui ozaki ngai yaya na yamba Yesu na nzela ya mama na ngai apôtre Ndekaka Hortense akufaki déjà nzambe azwa molimo ne aza na gloire mama na ngai abelaka mama na ngai azaka na mbongo azaka femme commerçante abelaki ntango abeli alors malade wana azalaki nango ezalaki malade ya mari de nuit mari de nuit nde tolotaka te mari de nuit mobali mpenza ayaka atikeli ye makasi ya mobali na nzoto mobali ayaka mpe na buto aliaka mobali ayaka mpe atie makelele na ndako me moto akufa. Oh. Ah oui. Alors, maman n'a pas commis ko bina zebola ya maman n'a pas kotita ko minganga asali sarabato ba konse ba ko c'est pour bika na oyo. Attends un peu maman, tu comprends bien. C'est-à-dire mutu akufa.
mutakufa Mayaka. ayaka na ndako na biso ali bomoni ba biloko na basani ba botikaki biloko na basani na nzungu na basani to na basani na tongo biloko ezate mama koloba botika mobali wana yaki kolia na butu mobala so kizuwa mama na biso kola mokomo elonge vimbi babetaki abi abandisiko ko luka ndeni akobima na likambo wana nde baye ko yebise ke foko manganga poko okoka ngombika mama na biso pe akomi nganga munene na renome makasi mais mama na biso azo elobi kote mais mukolo moko koko na biso nde kwa koko na biso aboti mama na biso po mama na biso za ifiniki mwasi kitoko makasi siko koko wana kuteni na koko na biso alobi mais yo bazo seka yo botika mwana muka kitoko boy mundele po mama biso ko benge mundele komo kondima mwana ko manganga koko na biso ndelo bande nazalia nazana kimia te mwana ngai moyeza te po mama na biso ayebisaki biso ki asali testament nga na tiki bana na ngai nazokufa na ngai po ifala kufa un certain jeudi po mobalo na yebisaki na okoka te foto kende kaka mama biso pe aneloko sala te na bonganga esimbi te na bakisi esimbi te asali testament ka kufa un certain jeudi koko na biso siko abandi kolela liwa ya mwana na ye moko ya mwasi alors donc koko na biso azolela na nzela azolela ndaki kokuta na sikoyo na koko na biso na nde kwa koko na biso nda bandi koyebisa nde mokili ezoseka ye ka mwana moko mwasi kitoko bebisi ye boye mabebele à tel point qu'il y a comme atinganga ya alobi na kosala nini toke pa basango esimbi te toke nde eza boye kutu nayebi te mwana azokufa ngai nde koko na biso wana ayebisa alobi toke na on église alobi ya kozwanga si tokende nde bazwa koko na biso bakoko wana ye kozwa koko na biso na mama na biso bakesi koye pa Pasteur Nkelani na Kigoma numéro 88 na église Assemblée de Dieu KDC ntango bakomi siko na Kigoma ezalaka avant jeudi aliwa mama na biso Pasteur Nkelani atelemi alobi bozwa bakisi nyonso abonganga bakei na ndako bazwi bakisi nyonso mama na biso aza kosalela Pasteur Nkelani asambeli mpo na mama na biso mokolo wana ti lelo mari de nous wana azonga sute mama na biso azwi délivrance nde biso toyambi Yesu na nzela ya mama na biso Wow. Donc maman to mona wana ba film pende existaka eza so maman mona ngo vraiment to mona yango voilà est-ce que na parcours à maman pe ozoba ka ba genre ndengwana ya ba délivrance eza penza ke non ba peu près ba genre ndengwana nakutana nango na Lausanne na Suisse nakutana mwana moko ya mwasi abalaka mundele nde sikotanga azoya koyebisa ngai mobali na ye asalaka boye na butu atike na chambre ake alali na salon azali komisepelisa ye moko babenga masturbation alors ye sikotanga monde mwana abandi siko koboya mobali ne na mbeto alors akosutuka ke mobali moko ya tamboli na ye esimo na moni makasi ya mobali na nzoto na ye alors komi vi na ye timba mobali alobi ke yo so zolinga mbanda moi surtout continuer zate alors ngona kene kuna evangelisation na kene koteya osamsala nzambe nde mwana ona yaka kokutana ngai ngana yebisi no il faut que nanda ko to sambela na pasteur na ye to kenda to sambela nzambe akangola écoute basala ko vivre na fornication na mobali wana mais par la grâce de Dieu nzambe asala grâce babalié mobali wana buto ya ralisuta azwa délivrance gloire à Dieu maman na Suisse okenda libela te boîte ina ko sani kasi bingi araso ba ke yes te nakenda poto na zonga na so ke yo non nzambe a changaka awate naza missionnaire alors que fongola partout mon antique église qui est-ce que maman ke Suisse ozonginde teza par rapport ya appel ya mutu par rapport appel ya mutu nakenda na zonga est-ce que nzambe balukaka ye nzambe balukaka ye wapi balukaka ye na ba prière na ba sacrifice na ba jeûne na sainteté nzambe balukaka ye mais nzambe azara na montagne jamais mais si ko to comprendre raté maman ba comment peno mona arumo vanda na montagne atiki mande fo belé
pourquoi nini azoluka nzambe solution ndiye koma na montagne te bamusu bakenda na montagne mpo baza na esika approprié te ya malamu mpona kosambela yango peut-être bakenda na montagne mais nzambe aza na montagne te yesu alobaki yango na femme samaritaine te mpo baza na bisika te nga bana na nga napekisa bango oke bisika. Ok. Voilà. Alors, Maman Dorcas, Eli lama sabatan. Je pose la question Anna et pas pasteur Moko to ça une émission. Yepé appelé ça ka avinae, ma avinae on dirait bazara non d'accord. En tout cas, et Lukara Marambobele selon explication il n'a appelé ça ka. Alors question Zaki Eli oye soit belé qui Zaki Eli le prophète ou Eli nani oye soit belé abenga ngo Eli te Eli wana eza ya mutu te. OK. Nzambe azara elle. So moni ska nyoso elle bande za nzambe. OK. Donc eza elobeli azobenga nzambe na ramaye. Parce que Eli là sabatani ba interpréter yango tata na ngai nzambe na ngai pona ni notiki ngai. C'est clair, ça déjà expliqué. C'est pas le prophète Eli. Non, c'est Eli te. C'est prophète Eli te. Oh. Alors ben Eli pour ça Hélène. C'est la maman to comprendre muke. Eli obiso tozo ba prophète. Asa une signification mususu kombo na monoko nango. Non, Eli azara Eli. Mais Eli là ba sakatani za nzambe. Si on peut pas quoi raconter ya biso na ba minoko eza ya ba grec ya ba nani so biso toza ba congolais, toza ba congolais, toza ba nani. On a maté ya botie ba grec ba nini na kati. Pourquoi ezara bongo? Kasi maté ma Bible est en araméen. Mais déjà va traduire yo na monoko na yo parce que yo faisons en Paul e fungola rappel biso baté hein. So ozongi na texte original. Oh, parce que net auteur a beaucoup dans 3-4 Bibles, dictionnaire pour na rejoindre au sabatouté. Il faut y quand même beaucoup écoutaki. Mais tous en a besoin il y a portugais so tous en angola, lingala, langue ba tu vas comprendre. Tous en qui na conférence d'ici là il y a pasteur José Makou to PC Mbote Sikazali. Tout le monde a eu un moment moko boye, pasteur José a télémi liboso azosenga soutien appel de fonds parce que conférence c'est ça qui a ba pasteur azosenga soutien na œuvre azosala et puis na musala azosala mais côté les misaï na passe côté parce que na zaï wana na comprendre te na bi oh mais ceux qui ba pasteur ba bengi ba ya ba soutenir musanza bazotel na passe pourquoi comment mais ceux qui za pasteur ne soit zo benga bandini pour ba ya ba soutenir ba verset bi mara terrible parce que bango ba yebi ba verset na mais ba telema na passe et puis ezaki rare. Non papa so ozokende ba conférence mikolo yo mingi ba pasteur bazo soutenir par exemple ça nzambe. Oh donc même na ebate bazo soutenir makasi. Au mon appel de fonds ba bazo sala pour un soutien ministère pour un soutien œuvre nzambe mingi ba bazo pesa zaka ba pasteur ba serviteur. Kaso monte que eloko wana ba conférence ezo provoquer ba tunyos ba commencer ba conférence parce que ba bi que temps ba roya a soutien. Amoni liloba nzambe za lokwa mai na nzoto offrande na liloba nzambe donc esika bazolobela nzambe liloba nzambe offrande kozanga te parce que po bato bakoma na niveau voya kovanda offrande moto salaki yango mbongo alors soto longoli mbongo na musala nzambe déséquilibre za makasi c'est très important et pas nyos bazosala musala nzambe offrande za. Parce qu'il y a moins de raison, le pasteur va commencer la conférence belé parce qu'il y a que les collègues n'ont pas pour soutenir l'œuvre à aujourd'hui moins montant. Le problème est ça. La conférence est fungoli, ils ont sa connaissance. Ils ont pour la connaissance. Parce que ceux qui ont commis la connaissance, marambe belé golongo. Mais la place kotungi ça pour la bandini ba bongo la mutema ba yamba Yesu. Parce que la conférence, c'est comme les canaux d'activité avec l'église. Conférence, c'est comme les belé, ils attendent la visitation à Luanda, à Angola. Ils allaient du sauter. Zamba fonctionne. Zamba Zamba tango. Maman Dorcas, avant aussi, Lisa,
comme maman, comme exemple à Bassi, il y a qui au conseiller ou bien au théa, au lobela, maman oyo azali na kaneti ya yo, maman oyo azolela, maman oyo azana pasi, maman oyo ayoki yo azui foi, maman oyo azana posa libondeli pour la situation na ye, il y a qui maman au lobepi osala moi prière moko avant aussi saluer mission pour la maman. Merci pour la maloba na ngai ngai eloko na ko loba na mwasi nyonso aza na mokili mobimba oya kozwa opportunité ya koyoka ngai nangi naloba na mama wana oya koyoka ngai ke ya liboso mama azala makasi kozala mama eza eloko osaka nango te mama eza charge mama eza d'abord motema ngai nakoloba boye naza mwasi oyo nauti koleka na épreuve ya makasi lokola yesu azalaka na première place na vie na ngai ntango mobali na ngai akufi bato nyonso bayebaki ke ngai na kovivre te na kokufa mpo mobali na ngai azalaki tata na ngai na mwana etike mobali na ngai azalaki mama na ngai mobali na ngai yaya na ngai mobali na ngai partenaire na ngai mobali na ngai azalaki pasteur mosali ya nzambe mama aza motema nakosenga na mama nyonso azoyoka ngai tikela yesu motema na yo biloko nyonso ya mokili ekoleka kasi liloba na nzambe ekoleka te toutane na ndako na 6h toye dimanche kilt papa na vola imtamema mutuka mais ti lelo azonga na ndako te toke 3 ans soki ezalaki yesu te ke seri ya demi na ngai nazala wapi mama tia yesu na première position tia yesu na deuxième position baepreuve nyonso ekomaka na vi na biso eza mpo nzambe ayebi ke tokoka yango me kotikela sata na nzela te nalobi na bamama nyonso bipai nyonso bozali tia yesu na première position tia yesu na deuxième position tia yesu na troisième position tika yesu azala yesu na vi na yo akolongisa na bitumba ya moi mpe na butu kolapambola mama nyonso ayoki nga voilà mama siko prière ya mama azolela mpo na mama nyonso azoyoka mongongo na ngai yo oza malade oza na problème yo oza na d'abord problème ya kobota problème ya mariage problème nini ezotungisa yo na bengi lole fungwa masasa ipi nguye na nzambe pénétrer ba onde yonso ya ba radio ya ba télévision ya ba pareil et que ne kokuta yo pa ozali pe on recevoir le miracle au nom de Jésus-Christ parce que Bible lobi ange ebisi Marie que Marie kobanga te rien n'est impossible à Dieu na bonde nzambe que nyonso ezala possible pona yo na nzela ya santé na yo na nzela ya mariage na yo na nzela ba projet na yo nyonso ezala possible et je déclare tous les mamans du monde entier bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Biso tozali na palanka na rouage na primaire et traversa soko uti na strada nova na palanka na rouage na entrada strada nova numéro na première traverse numéro 5 église Bethesda. Nós estamos aqui no palanca na rua G na primeira entrada na primeira traversa da Estrada Nova. Et si je peux donner mon numéro de téléphone en français 929 680 813. Que Dieu vous bénisse. Nous profitons aussi à saluer tous les hommes de Dieu présents au Bazolanda Bisso, ainsi que notre frère Denis de Jésus, Glody Matondo, Topé Sibinombote, Lili Boma et la femme angélique Flora Mansangi, Zambe A Pambolabino. Amen. Amen. Merci beaucoup.